que somba pondu. Autre somba pondu, hein. Oh, pondu à céleri, non? Pondu à céleri. Oh, longo la bambu, moi ya kati, hein. Ça va bambu. Olamba pondu na bisola ni. Olamba pondu. Oh, ba épice. Aubergine. Namo ezali. concombre mibale mafuta mbila ndembi kotia na kati kotia na pondu ya sosa elembisa pondu céleri oyo likayabu akoakompanya tokolela ngo na likolo likayabu na pondu ezalaka elengi makasi oyo lokola toza na kisangani tolela ngo na loso atuka o recette complète tolela ngo na loso atuka namoni mpe akote mabumu mpe eza akote mabumu ya ngombe eza kuna mpo biso toza na kisangani awa ngombe ya fresh ezaliaka mabumu kaka na ntango okie kuna mabumu ngombe oyo mabumu ngombe na madesi ndenge Bien la une question wana babi pondu ya céleri. Si tu vas pondu ya céleri na Kinshasa exacte hein. Pour Kinshasa ezala kaka. Na pondu ya céleri na Kinshasa kuna. Babi na onga ka nani kautu na Congo. Kautu na Congo mais biso awa céleri. Tomate pondu na Kinshasa ezalaka te oyo. Yango ezalaka sukali. Ezalaka sukali elengi kitoko. Aduka. Vraiment toza awa la cuisine de mère mona kisangani biso tolia kaka bio boko ya mama ezopesa suka tolia kaka bio na kisangani bapondu ya Kinshasa boko boye napenga na abandi ya Kinshasa ye na mutuka efande ya biso ale eza boye baucho buka mbala moko tolamba seke buka lelo lamba lelo atuka Ok. Pardon. Traitement ya lumba esalaka nini ba mama? Lumba ndenge eza koede biso awa. Kama mosu mwana aza na fièvre, okoki kozwa yango, otokisi yango, osangisi na makasi ya malala, ozipi elamba na motu. Wala moko mwana transpiré. Na biso mikolo hein ezalaki tukotekama ekomaki cher oh waka bazotambusa yango kuta ekomaki recherche na ntango ya bato babande kobela covid ok ebongo mama alobi esalaka mpe esu nini okomela yango lokola oh ok tomeka yango donc sukoli yango ka otokisi alozomela ntongo pokwa ok merci oyo sikoyo awa tosala tokalingi boye sisa kokalinga nde ozwi base mibale ya mai otie nde ozosukola yango malemale nde mpo mabele ezala te awa sikoyo eza kokalinga avant osukola pourquoi mpona eza kitoko eza mpe mai te na monoko ok d'accord ah oui wa soko sukola nano liboso ntango okalingi lisusu ezala bien te ok en plus eza mpe na zelo vraiment te donc ezaka mpona kolongola salite d'accord toza na etape ya kokalinga sikoyo pondu yango oyo tie kolemba vraiment nyonso obimisi otie pembeni ozusu mosusu otie elembi lisusu nde alozimai osoko boye ozika te ozika te d'accord ok
Pondu ekalingami elembi sikoyo hein. Sikoyo natie na mai. Ndambo. Osukola ngo boye. Kwa mabele ezala te. Vraiment. Initi. Otie lisusu koto na mai. Na mai mosusu. En tout cas, ça c'est bien ça. Après otikala kaka kotuta na babiloko nyonso après ekoti nango na moto. Ok. Ekoti na moto ungakotia mafuta oyo otali sikoyo. Oyo sikoyo monguso na biso yango oyo ototia na pondu eza deja na mai. En tout cas vraiment pondu ezomona ezala kitoko hein. Monguso na nazaka kitoko na pondu. Nga nasalelaka mingi nzombo me namoni mpo nasomba monguso. Ata na marché na wenze namoni banzombo eza vraiment te hein. Nzombo eza hein. Koto pe mama major azo sala déjà bépice. Ok. Kama mingi te mke. Oui, pour mai ezala te hein. Oh, sikoyo chou hein. Aussi chou ai chou ndembi nyonso ava otuta we. Alors fina bopo mbuma. Ebima. Bameza la tena kati. Oso bameza omona emona na bololo emona pondu pembe likolo. Likolo Ok. Olongola poso te hein ya concombre. Yango nde vitamine. Ok. Akolia yango se Osko to bakisa concombre. Pondu ya Kisangani ya céleri. Kati sikoyo poivron. Oh, sikoyo poivron. Tena
Bosani. Bongo céleri. Ah, céleri au tient après, hein? Au tient qui, hein? Ok. Ah. Et sous quoi mais vraiment bien, à maille mi balé très bien. C'est quoi que tout a, voilà. Après. Oh pondu, mama Hélène, tu es au buka pilipili à mon beso. Ya bio, zela mama Hélène. Ya solo. Buka mingi popo eleka te po eza ntango eza makasi donc eleki moto moko kolia pondu oh pe pondu mais tozalaki na pondu pourquoi tosombi ah oh pondu ya Kinshasa oh biso tolamba sikoyo yango nde ya Kisangani en tout cas c'est bien. Mama Hélène yana aki otuta pondu. Bamindele bayele biso yango oyo ya solo ko ke bo ozoka te et pendant on bimi belé ya joli mama Minata bozomona en direct de Kisangani ici c'est Chopo hein en direct de Makiso. Ah, pe maman major azo bongisa. Bopeto partout. Femme sage azo lamba azo bongisa, azo lamba azo komba. On a besoin de machines, les agamai mingi, tout ce côté mai mingi. Aussi là, salut. On a autant mesé à maille. Ma femme qui est maman. Maman, il faut être toka. Donc ce que tu tiens maille, après tu tiens kango etoka. Ah c'est toki muke après ya otia biloko nyonso mbala. OK. Le projet de jeu de Roberto de Zerbi est si clair que tout le monde connaît son rôle. Ils arrivent à produire ce photo spectaculaire alléchant presque à chaque match. Exploser la défense de Wolverhampton. Pas la plus dure pas la plus facile à jouer en première ligue, Flo. Ils sont les buts parce que tout est fait simplement. Limour avec El Ciso. Et El Ciso pour Grosse. Alors il y a quelques espaces de la défense des Wolves. Intéressant, c'est déjà sur sa première initiative. Il peut la jouer en première intention dans la verticalité. Il attend vraiment l'appel de l'autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que
Une fois que derrière, le troisième, c'est un petit bisou. Ça, donc, à nouveau, être bien coaché, mal coaché, c'est au bout d'un moment le talent du joueur qui fait la différence. oui, ça résume ses qualités. Pascal Gross, on a vu jouer latéral droit cette saison, il a joué faux neuf par le passé, il a été piston, peu importe où il est sur le terrain, il est performant et là, c'est une frappe. Oh, sikoyo mpona madeso, hein? Oh, tout à l'heure, tomate. Awa otie sikoyo tomate boye ozela ti mai ekauka. Mai ekauki nde omoni ebeli otie na mai yango kaka wana ekozala mwa ngai aba sose ekobonga te ekozala mwa ngai. Awa otie mungwa te otie mpe nano mungwa te eloko te. Mungwa ekotaki moke kaka. Mungwa otiaki moke mingi te moke kaka. D'accord. Mama Elena olamba. Olamba, madesu, pondu, naloso. Nyonso wana. Lelo mama Belinda fa ali yango. Atuka. Nazika komona pa yana nga moko komona Belinda. Atuka. Wana kama ukabi yana nga Belinda yo. Ye wana atuka. Merci. Donc sikoyo ndenge eza boye tokotika ngo etoka ti mai nyonso ekauka après tozongi toya continuer hein. Tokangi ti ekobela. Soki otie aubergine mafuta na mbisi après pondu etike otoka tie obela. Ah ok. Akuna otie mai ya loso hein? Loso olamba boye bi osukola. Osukola bongo te. Eza na mabele. Mabanga. Loso mpesa kama mabanga. Ah ok. Otoko teka bongo kolia te. Oh kaka. Nini ça passe. Ok. Mais elle osukola mabanga ko mata likolo hein pour longo. Mabanga bon tanga ozo ni kanikango ozo kita ezo kita na se. Omona kaka mwana ko sis na osala kaka. D'accord. Komenge koki wana emela te na tie aubergine. Aubergine otie boye kaka mibimba. Kaka boye ntango wana ekolemba. Epanzani. On kolemba bien. Mafuta mbila. Eleka. Yoka musuni. Mama Elena. Atuka. Kwa yango epanzanaka na ngo te. Kwa kokutana na libaku oyo alekaka. Ozomona loboko ya bamama Kisangani. Pondu tala mbisi. Kata ngo mike te. Mike wana opanza. Azwi kaka ezokipeka chance. Atuka mbisa sika ko sikoyo mosana esili oza kaka onga kobela sikoyo otie mungwa te otie mungwa nakipe na mwana kaka kipi yango wana ya pondu. Mungwa eleka te
bakibe ya crevette kila crevette ezalaka bien na pondu. bakibe kaka kwa mama alia kami kibe tende yango wana bakibe ya crevette nenasepana ngo makasi bakibe crevette eza nango bie mpo eza na couleur ete yango kaka couleur moko wana. Sikoyo obakisa mai te kaka ndenge etikali boye ti ebele nango. No, yo lamba ndenge olambaka mama. Obakisa mwa mai ke kaka voilà. Puis pembebela oluli kisangani boye keba nga na obenga mama Denis na yebisa mama Denis mai eyeko Suisse Canadien Italia. Ya poto. Ah bon? Omeli? Bon, le Québec a moi 10 000 francs. Non? Hein? Il y a moi petit mot. Ok. wana liboso kosuka ngo na mai boye ya pembe boye osopaki mbala mibale mai yango yango troisième fois ozosukola kwaloso ngenga boye koso osukaka na mai wana ekomona moyindo wana teki mwa mungwa mokie eza mwa elenge biloko nyonso ekomi na suka ko biloko nyonso ekomi na suka akoma mosala tima yakauka na ye wana abeli na ye kimia sikoyo otia lutu te natia lutu te oso otie lutu sikoyo mosola mafuta ya mbila bien. Fufu moto ya moto. Oh ya kopalola. Fufu ya kopalola. Manyoko bachaka ngona na mulinga. Suka na pondu vraiment. Faut quand même qu'on filme la table des amis. Salaki mabomu sali pondu oyo makayabu madesu makayabu biso ya molinga. Servez-vous tout à fait. Bon appétit. Era bien yango era kulia. Attends, on va prendre l'assiette. Oh pondu te. Non, boleka. Msusu ezana ti légume ngala ba tie pondu boleka. On a moins comment.
Eh.